mboka na biso eza na mitema mabe kwa bakongolais baza mitema mabe na niveau moko kozwa ide te mitema mabe oyo esangana na kindoki balukaka te ke ndeko na bango congolais avance aprogresse akende liboso lelo paster Charles Bosra azoteya lisusu te est-ce que baeglise na bino borécupere bandimi est-ce que baeglise na bino mpe bokumi otominisa nga na ntango na poto partout na ntango na mpo nazomona baeglise ndenge nini baeglise yango ezofonctionne quoi so côté na église ya un congolais omoni ke aza na 20 personnes na église na ese ke aza na bandimi ebele 20 personnes eza ebele kovandisa bandimi na poto na église eza pasi kovandisa na bandimi na bapoto na église eza pasi combien de bapasteur oyo balongwa na kini baza na bagrande église awa na Kinshasa bakeye Canada bakeye baparis bakeye na bapoto mais bizomonaka surtout bapasteur congolais azaka na 15 personnes na ye mobo na église azaka na 20 personnes mobo na église azaka na 10 personnes mobo na église et fait que bazomona ke église ya pasteur Charles Bosra bamiko aza na bandimi ebele azotondisa église ti libanda motema mabe wana eboti bango motema mabe wana esali bango me neni ya azoya koleka kaka biso neni ya yeka mikolo biso tobanda depuis kala biso baeglise na biso oza na bandimi boye te ndenge nini ya kozala kaka na bandimi ebele motema mabe wana nde eboti bapaster bacongolais basali tout mpona ke bakanga église bakwesa paster Charles Bosra bamiko bakeye bakosi bamakambo baproblème nyonso wana ide na bango eza kaka ke bakanga église la bonne semence nyonso wana ide oyo na bango eza kaka ke paster Charles asalaka lisusu te aœuvraka lisusu na poto te mpona bango mitema ekita bamonake bandimi bazongeli bango est-ce que bandeko oyo bazosalela nzambe ya solo bafaux paster oyo est-ce que bazotambola vraiment na kobanga nzambe est-ce que bazosalela nzambe oyo biso nyonso tout opriaka ou comment parce que bana nzambe bakozala na bacomportement ya boye te baaffaire ya paster Charles Bosra eza groupe de faux pasteurs oyo baza na motema mabe oyo baeglise na bango ekauka oyo baeglise na bango bandimi bazalaka te oyo na église na bango soki ke bandimi baza ebele bafidèle baza ebele ofo omona ke 20 personnes 15 personnes na baeglise oyo nga na ntango na mpo namoni bandimi ebele te neti ke na la bonne semence na ntango oyo baeglise surtout na Canada okota na église omona 15 personnes okoti na église bomoni 20 personnes soki église wana baza banda bandimi ebele bakoleka 30 te mais nzambe asali moko na bino grâce un pasteur congolais nzambe atomboli ye esika oyo ke bapaster congolais bazokende koevre bazofonisa baeglise ezosimba te bazozwa bandimi te ministère eza ya kokauka baministère na bango ekendaka liboso te mais nzambe asali pasteur oyo Charles Bosra bamiko grâce alobi no na bamilie ya bacongolais tika nabimisa congolais mo oyo ke natombola ye nalakisa na mokili ke nasalelaka mpe bapaster congolais nazalaka mpe na bapaster congolais nzambe abimisi l'homme de Dieu paster Charles Bosra bameko atomboli ye apesi ye bandimi oyo bamisusu bakoma on dirait bazobelama boma cause ya baplein paster Charles Bosra bameko les faux pasteurs qui sont en Paris ata ke lolo basali ke o paster Charles Bosra ateyaka te mais partout qui n'abeta toujours baplein lolo paster Charles Bosra bameka kola mukakina ke on fonce église na Belgique arobeta plein ti libanda akola musake na ke on fonce église na Canada na États-Unis arobeta ba plein ti libanda ba preuve ezali akena ba Allemagne kuna sala ba prière plein ti libanda akena na ba Belgique asala ba prière na sala au Congolais ta mo atika o sala prière kuna te ni concert mais asali prière kuna plein ti libanda ayena Kinshasa asali ba prière plein ti libanda donc pour vous dire que ceux qui un pasteur ceux qui oza na ndeko na ata na grâce ya Nzambe kobundisa ye te. Alors, quand on a signé pétition, tu peux initiative, il y a pétition oyo eye, to ezali instauré, et ça pour biso banso oyo lien oyo ekokomela biso to yeba ko signer yango to landa ba étape to signer yango pour ko permettre que tant pétition ezo toza na nombre ebele justice l'état ekomona pe ekoyeba kolongola ba degré to pe ba décision oyo
sur le plan judiciaire et yebi kozela papa na biso notamment lokola akoki koteya te akoki kosala armée de midi te akoki kosala navire de guerre te ekopermettre papa na biso ayeba kozongela baactivité na ye évangélique. Alors yo oza mwana ya Bostra, yo ozali abakuko, oza mwana na Nzambe, oza na posa ya komona tata na biso azongela baactivité évangélique na ye. Alors lien oyo ko négliger yango te, pétition oyo ko négliger yango te, signer yango. Allô, allô, allô. Merci, merci à vous tous qui êtes connectés. Voilà, veuillez partager la vidéo, partagez la vidéo. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Nous sommes bel et bien en direct de notre émission La Voix Céleste Ndela Lola. Donc, hello, on a aussi un abino. Veuillez juste partager la vidéo avant que tout banda. Masolo Nabiso ya lelo. Veuillez partager la vidéo, partagez la vidéo. Nous sommes en direct de La Voix Céleste. Donc, veuillez partager la vidéo. Hein. Bon Zambé, na bon Zambé. Lola ezofota simana toya kolobaki nzamba boto kwaye biso soit finalement sazosalela biso elongo na pasteur Feza Misia la bouche autorisée de l'éternel depuis Zurich na filo mukwaya motema ya vivence domo depuis Londres na mama Gisèle lokelo motema ya papa Emmanuel na Boston na bino nyonso tu bozola na biso de partout. Nzamba Lola apambola bino pe abatela bino kwa. Merci na papa na mama Mami Mbunga motema ya papa mama Mami Mbunga depuis Suisse mama Mami Mbunga topesi yo mbote mama Cécile Mayala mama Cécile Chika Mayala motema ya papa Louis Mayala depuis Ottawa na Canada. Merci na bino nyonso tu bozali connecté bola na biso de partout. Nzamba Lola apambola Maman Nabiso, la servante de l'éternel, Maman Sansi Kimbangu de l'église Sycomore de vie, OEP Azo organisé Milulu Minene, na Belgique, précisément à Bruxelles. L'Assemblée chrétienne Sycomore de vie célèbre la dédicace 2023, samedi le 9 décembre 2023 de 16h à 4h. Oratrice la prophétesse Sansi Kimbangu. Thème, je te connais par ton nom. Exode 33, 12. Et kozala na Belgique, précisément à Bruxelles, na côté ya gare de midi. Donc, na salle royale, rue des Bonnes, 101, Bruxelles 1080. Donc, c'est 9 décembre 2023 à Bruxelles. Donc, Église corps du Christ, boya kolukelunyo, elongi yanzambe, elongo na mama Sasi Kimbangu, la prophétesse, oya wuti Allemagne, ayeko sa midulu na Bruxelles. Merci na bino nyonso tu bozola na biso. Merci na ba oyo basutena na biso, partagez la vidéo. To solola na bino na poko lelo, na tonga lelo, parce que je suis en direct. Un grand merci na bino nyonso tu. Veuillez partager la vidéo. Tobana émission na biso ya lelo na posa tomata avant que na banda et que ça la bien makasi. En tout cas eza na elo moto tchelabino concernant notre papa pasteur Bosta Bamiko de l'église La Bonne Semence. Donc on a autre commande on a ba maîtriser ni non bien te na mega kocha tos mega kosolola na bino tout juste après. Donc, c'est ça quoi. Tous autres éléments. Coupe non surtout. Beaucoup qui beaucoup partager vidéo. Et qu'on a la bien makasi les cas. Donc, c'est ça. Ah, c'est ok. Tolandi annonce yo.
Concernant pétition, bon, mais explication en détail et cause la bien Makasi. Donc c'est parti. Ok. Quoi, d'une manière officielle, équipe ya Bostra et qui publié d'une manière officielle depuis mon colo à dimanche. Alors, quand on a signé pétition, tu peux initiative ya pétition oyo eye, tu ezali instauré et ça pour biso banso oyo lien oyo ekokomela biso toyeba ko signer yango tolanda ba étape to signer yango pour ko permettre que tant pétition ezo tozwa na nombre ebele justice l'état ekomona pe ekoyeba kolongola ba degré to pe ba décision oyo sur le plan judiciaire eyebi kozwela papa na biso notamment lokola akoki koteya te akoki kosala armée de midi te akoki kosala navire de guerre te ekopermettre papa na biso ayeba kozongela ba activité na ye évangélique. Alors yo oza mwana ya Bostra, yo ozali abakuko, oza mwana na Nzambe, oza na posa ya komona tata na biso azongela ba activité évangélique na ye. Alors lien oyo ko négliger yango te, pétition oyo ko négliger yango te, signer yango et kozala. Merci et bonsoir à tous. Shalom à tous les abakouk. Donc je vais faire cette petite vidéo, une petite vidéo pour vous expliquer un tout petit peu comment faire, comment signer la pétition pour notre évangéliste Charles Bameko. La pétition qui est en ligne sur WhatsApp, sur Facebook et tout ça. Donc la pétition elle est simple à signer. En tout cas vous avez 4 clics. Avec 4 clics, la pétition elle est signée. On ne vous demande pas de l'argent, on ne vous demande pas de payer. Donc c'est pas obligatoire en tout cas. Donc la pétition elle est faite en ligne sur une site de pétition. Donc voilà. Donc premièrement vous allez recevoir un message tel que je suis là. Je vous le montre, c'est pas vraiment la top qualité. Donc mais bon voilà c'est comme ça. Donc vous allez recevoir un message tel que je suis là comme ça. Donc, voilà. Et sur ce message là donc qui est les liens, vous allez cliquer sur ce lien qui est juste là. Vous cliquez sur les liens. Une fois vous cliquez là-dessus, vous allez tomber sur un message comme ça. Bon, pour certaines personnes, vous tombez sur un message comme celui-là. Et ne cherchez pas à comprendre. Quand vous tombez sur un message tel que celui-là, vous cliquez tout en bas où c'est marqué, n'est pas appliqué. Voilà. Vous cliquez dessus, deuxième clic, et puis vous allez tomber sur le second message, qui est ce message-là. Alors, une fois dessus, ne cherchez pas à comprendre non plus. Cliquez sur « Je signe », là tout en bas. Voilà. Une fois vous cliquez là-dessus, et puis vous allez tomber sur un autre message qui est le message suivant. Ce message-là. Donc, on va vous demander, je ne sais pas si c'est bien clair, on va vous demander de rentrer votre adresse mail et de mettre un commentaire. Le commentaire, il est facultatif. Donc vous rentrez l'adresse mail. Donc voilà là-dessus. L'adresse mail est là. Vous mettez un commentaire par rapport au pasteur Charles Bameko. Voilà. Et vous signez. Alors quand vous allez signer, si c'est pour votre première fois de signer une pétition, donc on va vous demander de rentrer votre nom, votre adresse, votre date de naissance, votre numéro de téléphone, vous les renseignez. Bon, moi je l'ai fait. Bon, moi comme je l'ai déjà fait là, j'ai déjà fait signer les pétitions plusieurs fois. Donc on m'a pas demandé mon adresse mail, mon identité parce qu'ils l'ont déjà. Donc pour ceux qui n'ont pas encore fait la pétition pour la première fois de leur vie, donc en gros on va vous demander de rentrer votre adresse, votre numéro de téléphone et compagnie. Vous les rentrez. Une fois vous les rentrez, c'est bon. Après, vous signez la pétition. Et quand vous signez la pétition, et puis vous allez tomber sur un message tel que je suis là, comme ça. Je ne sais pas si vous le voyez. On va vous dire que non, voilà. Merci pour votre signature. Et par après,
dans l'adresse mail que vous avez renseignée, on va vous envoyer un mail. Vous allez dans les mails, vous cliquez sur les mails, et quand vous cliquez sur les mails, le mail il est comme ça. Vous cliquez sur les mails de moi, je m'appelle Guillaume, voilà, donc c'est là, voilà. Et vous cliquez sur les mails, et quand vous allez cliquer sur les mails, et puis ça va vous envoyer à cette page-là comme ça. Une fois que vous êtes là-dessus, c'est bon, la pétition elle est signée. Donc vous n'avez pas à pouvoir, parce que là on vous demande 1 euro, 3 euros, 5 euros, ne vous occupez pas de cela, ça ne vous concerne pas, ça c'est pour, si vous voulez avoir plus de signatures et tout ça, mais ça ne vous concerne pas, donc voilà. Donc en 4 étapes, c'est bon. Premièrement, vous cliquez sur les liens. Deuxièmement, quand vous cliquez sur les liens, ça va vous envoyer ces messages-là. Vous cliquez sur ne pas appliquer. Après, ça va vous envoyer sur notre message qui est celui-là. Cherchez pas à comprendre. Cliquez sur signer. Je signe. Et puis après, il vous renverra sur un autre message qui est ce message-là. Donc, je ne sais pas si c'est clair pour vous. Voilà. Et ce message-là, vous n'avez qu'à renseigner votre adresse mail et un petit commentaire. Et par après, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que pour les personnes qui ont signé la pétition pour la première fois, donc on va vous demander votre nom, votre adresse, votre email, votre numéro de téléphone. Vous les mettez et vous signez la pétition. On vous enverra par après un mail. Une fois que vous recevez les mails, vous allez sur les mails. Les mails que voici, je vais vous le montrer. Moi, j'ai reçu un mail similaire. Après, vous allez sur les mails que voici. Voilà, comme ça. C'est un mail qui ressemble à ça. Donc, il y a mon nom là-dessus. Et vous allez là-dessus, vous cliquez sur « Je valide ma signature ». Une fois que c'est fait, vous allez tomber sur un message comme celui-là. Une fois que vous avez le message, la pétition elle est signée. Donc, c'est pas compliqué. C'est quatre étapes. Vous cliquez sur les liens, vous cliquez sur les paramètres. Vous dites que vous ne paramétrez rien. Vous cliquez sur je signe. Vous mettez votre adresse mail. Vous mettez un petit commentaire. Et si jamais on vous demande vos coordonnées, vous mettez vos coordonnées, nom, adresse, numéro de téléphone, tout ça. Vous validez. Et puis après, on vous enverra un mail. Vous allez sur les mails. Vous n'avez qu'à cliquer sur « Je valide ma signature » et c'est bon. Il n'y a rien à payer. Et la pétition, elle est signée comme ça. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. En 4 clics, la pétition, elle est signée. Voilà. J'espère que ça a été un peu plus clair pour tout le monde. J'ai pas, là il fait nuit, j'ai pas vraiment une bonne lumière donc chez moi à la maison. Et donc voilà, moi je l'ai fait, ma femme l'a fait, donc c'est aussi facile que ça, donc voilà. Et si vous avez besoin de plus d'explications, Papa Super Analyse est là, il peut vous expliquer, voilà. Et puis, et quant à moi, le frère Guillaume, si une personne veut une explication supplémentaire, en tout cas mon numéro de téléphone est là, vous demandez à Papa Super Analyse, il va vous le donner, mon numéro WhatsApp, écrivez-moi, renvoyez-moi un message. En tout cas, je ferai le plaisir de vous répondre. En tout cas, que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom à tous. Et nous vaincrons. Amen.
Ok, voilà, bien aimé dans le Seigneur, un grand merci. Nabino nyonso tout vous avez connecté. Là, tout Kolanda élément, ok, nous qu'on a besoin expliquer très bien concernant ma pétition. Ok, bah, jeune, il y a église, bah, outil, là, pour permettre papa Nabiso, l'homme de Dieu, l'homme de Mopanga, euh, na ba décision que la police l'état a voyé que non papa ko te ali souste papa ko salelo mo souste patati patata arme de midi te bona boye même ou ba détail nyonso wana en tout cas to que ne vraiment ceux qui ba o ba dans lien te ba ko komelanga ba tine un message na numéro eda affiché wana na routine la bino lien pe bokende bo remplir bolandi toujours procédure bomeki ko signer pétition na bino mpona ke epermettre na l'homme de Dieu, l'homme de Mopanga B52, pasteur Charles Bosa Bameko, kozongela ba activité na ye kwa. Ba makambo mosusu esingi totala na monde spirituel. Hein? Dans mon spirituel, moi je me demande toujours, je me pose tant de questions. Problème est dans la police azosala mosala, mais pourquoi kopekisa papa roteya? Et pourquoi rotia ba condition mo que papa ko roteya te? Pourquoi? Mosala papa azosala nzambe, c'est prêcher la bonne nouvelle. Ya komema ba oyo bazali bayebaki nzambe te ko sauver ba âme na bango ke bayeba nzela ya nzambe ya kosalela nzambe. Et pourquoi obetaka accepter sur point wana que non papa ako kosala activité moko te ya église ako teya te lo bapekise yango wana te ako teya te ni na église ni na armée de midi ni na navire de guerre babilo mosusu baoyo babango comprendre dossier yango te eza bamisusu déjà bakoma comprendre ke non bamakambo ezali ke bamama molili diable akoti na kati. Donc c'est ça quoi, diable akoti na kati bandoki bakoti na kati tellement que prière ba prédication ya pasteur Charles Bosa Bameko ezo sauver ba âme ya bandeko ebele ba oke bandoki bakangaki ba oke monde éternel evandelaki ekangaki ba vie na bango ba ozala l'aise te eza ke ba famille moko basi bakangaki mwana na bango basi bakangaki papa na bango to yaya na to mama na bango basi bakangaki ye batie déjà na programme ke tolia ye na décembre tolia ye na juin tolia ye na février baye komona ke ndeko bakangaki mpona ke balia ye baye komona ye kata délivrer mpona baprière oyo ke pasteur Charles Bosa bameko asala ekosepesa bango te soki baluki l'homme de Dieu tellement ke baluki ye na molili bazwi ye te baye koluka esko na physique baye kobundisa esko physiquement mpona kocomprendre ke non baoyo babandaki kotia doute na ministère ya mosala na nzambe pasteur Charles Bosa Bameko basigne ya boye ezolakisa ke non en tout cas cet homme azali un vrai serviteur de Dieu. En tout cas cet homme aza mosala na nzambe ya solo soki ke ndenge ke bamisu bazolobaki aza un faux pasteur bona et pourquoi kokangaki kolobaki non papa akoteya lisusu te mokili mobimba elobeli yango mokili mobimba bazolobela yango toujours les seuls pasteurs congolais oyo qui a bougé monde entier par rapport à ba prédication ate par rapport à ba délivrance asala na momo esengeli kaka toprier kotika papa na biso na mambo ya nzambe kobunda na bango spirituellement baoyo bazwa kobundisa ministère ya papa la bonne semence bazwa kobundisa mateya ya papa bazwa kobundisa vie ya pasteur Charles Bosa Bameko ke bamona ye te mpe tosala oyo ke bauti koexplike biso mpona kosigne pétition kolanda procédure oyo ndeko na biso abauti koexplike biso cela mpona epermettre ke na papa azongela baactivité na ye papa akozala à l'aise te tant ke azoteya liloba ya nzambe te tant ke mission ke nzambe apesa ye ke asala na sambokeli azosala yango te donc c'est ça quoi bandeko ya bapharisien bascribe bakendaka koteka yesu ke baboma yesu à cause ya bavérité oyo abandaki koteya eza na eloko mosusu te ebandaka koderange bango eza kaka juske mateya ya yesu mateya ya vérité lorsque soki ozoya na vérité vérité elangwisa toujours bamakambo ebele quoi
bandoki mo basi bakanga babebisaki vi ya mama mo bakanga mabota ya papa mo badétruisaki vi ya bandeko moko na famille na bango. Parceque baye komonaki à travers baprière ya pasteur Charles Bosra Bameko bamateya na ye bandeko wana bada délivre bakosepela te. Babundisi pasteur Charles Bosra Bameko na molili na butu na bandenge nyonso tu. Mais tellement que nzambe alola aza na ngambu na ye, nzambe aprotéger, nzambe abateli ye balongi papa te spirituellement sikoyo bakomoluka ye physiquement. Bakanisa neti ke soki bakati bapekisi papa ke akoteya lisusu elongo akoteya lisusu te eke église ekangama. Mais nzambe azosala makambo na ndenge na ye. Bakanisa neti ke papa neti ke azoteya lisusu te bandimi bakokima église. Au contraire bandimi bazobakisama lisusu église ezobeta plein. Nzambe ayebi ndenge nini asalaka makambo na ye mpe nzambe ayebi ndenge nini abatela baoyo ye. Bible ezoba que bien sûr que malheur ekoya, le malheur vient ekoya nango, mais nzambe alola koza toujours au contrôle na makambo nyonso tu. Bible ezoba que le malheur atteint souvent les justes. Elakisi te ke soki kosambelaka, soki koserva nzambe, soki koluka elongi ya nzambe, ke malheur ekoyela ote non. Le malheur eyaka sans que prévenir. Zama ko permettre que na likama mo boye komelo na vie mais likama wana mpona esukisa yo te emema yo na gloire na yo emema yo esika moko ke mokili mobimba reconnaître ke ya solo mama oyo tobandaki kobundisa ya solo papa oyo tobandaki kobundisa aza na nzambe ya solo. Les malheurs atteignent souvent le juste mais l'éternel en délivre toujours. Malheur ekoki koya nango mais nzambe alola atika baoyo ye te. Elakisi te ke neti ke ozotambola kobanga nzambe ozopriye ntongo midi mpo ete baproblème eyela yo te. Non, baproblème ekoya. Mais soki baproblème yango eye nzambe akozala na contrôle na yango mpe sukasuka nzambe alola akolongisa yo. Et nous sommes sûrs et certains ke na bitumba oyo ke bazobundisa pasteur Charles Bosra Bameko akobima molongi. Mboka na biso eza nango kaka mitema mabe kwa. Bakongolais baza mitema mabe na niveau moko kozwa ide te. Mitema mabe oyo esangana na kindoki. Balukaka te ke ndeko na bango congolais avancé aprogresse akende liboso. Lelo pasteur Charles Bosra azoteya lisusu te. Est-ce que ba église na bino bo récupérer bandimi? Est-ce que ba église na bino pe bokomi otominisa? Nga na tambo na poto partout. Na tambo na po nazomona ba église ndenge nini ba église ils ont fonctionné quoi. So côté na église ya un congolais omoni ke ada na 20 personnes na église na ese ke ada na bandimi ebele 20 personnes eza ebele. Kovanisa bandimi na poto na église eza pasi. Kovanisa na bandimi na bapoto na église eza pasi. Combien de pasteurs balongwa na kin bazana ba grande église na Kinshasa. Bakeye Canada, bakeye ba Paris, bakeye na bapoto mais basali ba église bazo kozwa bandimi te. Pasteur mon a gardé comme parce que tout solola bien na église une grande église na funa on a limité. Adana bandimi ebele dimanche de culte salama bandimi plein tilibanda. Akenaki na Paris, je crois, oui, na Paris, na France, au ça la église. Quand on a salé l'église, à mon premier jour, 3 personnes. Deuxième jour, 4 personnes. Dimanche, mon boya s'est retrouvé, hier, mon frère, au habite à clavier. Et pasteur a zone qui n'a le. Ah, mais bandimi a pour nous comprendre que bangote. Donc, on a un niveau, on a un comédie vraiment laquelle la France église bandimi a zoyate. Et dimanche, moi, on a se retrouvé au salaire qui prière. Moi, on a deux musiciens, bazo beta clavier, na moi, bazo beta drum. Donc, comment Yesu azali awa, Yesu azali awa. Na comme on dirait que na bandi église sika na poto. Or, que na kena na église, amone bandi miebele. Na moni que poto za terrain na ngate. Pasteur, on a kamye église a fumula na poto zongele na ekin. Albi non, on a qu'un sou fonce église na poto. Te mieux que na fonce na sesa na ba seli là on a Kinshasa. Na tamboli na ba pli pa ya ba église na poto. So côté na église on a pasteur, surtout ba pasteur congolais. Adaka na 15 personnes na mo na église. Adaka na 20 personnes mo na église. Adaka na 10 personnes mo na église. Et fait que bazo mona que église ya pasteur Charles Bosra Bameko adana bandimi ebele. Azotondisa église ti libanda. Motema mabe wana eboti bango. Motema mabe wana esali bango.
Mais neni ya zo ya koleka ka biso neni ya yeka mikolo biso to banda depuis kala biso ba église na biso na bandimi boyete ndenge ni ya koza ka na bandimi ebele motema mabe wana nde boti ba pasteur ba congolais basali tout mpona ke bakanga église bakwesa pasteur Charles Bosca bameko bake bakosi bamakambo baproblème mpona basali bacomplot na bango bake okosinyali na la police totika balettre anonyme kokosa koloba bo kobaluka bo nyonso wana ide na bango ezalaka ke bakanga église la bonne semence nyonso wana ide na bango ezalaka ke pasteur Charles asalaka lisusu aœuvraka lisusu na poto te mpona bawa mitema ekita bamonake bandimi bazongeli bango. Est-ce que bandeko oyo bazosalela nzambe ya solo bafaux pasteur oyo est-ce que bazotambola vraiment na kobanga nzambe est-ce que bazosalela nzambe biso nyonso tout au prière ou comment parce que bana nzambe bakozala na bacomportement ya boye te baaffaire ya pasteur Charles Bosco eza groupe de faux pasteurs oyo baza na motema mabe oyo ke baeglise na bango ekauka oyo ke baeglise na bango bandimi bazalaka te oyo ke na église na bango soki ke bandimi baza ebele bafidèle baza ebele ofo omona ke 20 personnes 15 personnes na baeglise oyo nga natamona mpo namoni bandimi ebele te net ke na la bonne semence natamoni baeglise surtout na Canada okoti na église omona 15 personnes okoti na église bomoni 20 personnes soki église wana ete baza banda bandimi ebele bakoleka 30 te mais nzambe asali moko na bino grâce un pasteur congolais nzambe atomboli ye esika oyo ke bapasteur congolais bazokende koevre bazofonisa baeglise ezosimba te bazozwa bandimi te ministère eza ya kokauka baministère na bango ekenda ya liboso te mais nzambe asali pasteur oyo Charles Bosca bamiko grâce alobi no na bamilie ya bacongolais tika nabimisa congolais mo oyo ke natombola ye nalakisa na mokili ke nasalelaka mpe bapasteur congolais nazalaka mpe na bapasteur congolais nzambe abimisi l'homme de Dieu pasteur Charles Bosca bameko atomboli ye apesi ye bandimi oyo bamisusu bakoma obe ondire bazobelama boma cause ya baplein pasteur Charles Bosca bameko bandimi bazaka na Paris te bien aimé vous vous trompez bafaux pasteur ya Paris oyo botemi ke kobundisa pasteur Charles Bosca bameko parce que ayibi bino bandimi ndeni azokona baeglise azoyiba bino bandimi ukoma non bandimi bango moko bazosentir liloba ezosimba mitema na bango bazondima ke non toke ngoluka nzambe ya papa oyo bazondima ke non liloba ya bomo eza epai papa oyo mabe nini soki ke molimo mosantu asimi bango te nani akosima bango eza na bandimi mosusu na ntango na Canada kuna baza na baeglise na bango me bapriere pasteur bapriere nzambe pasteur Charles Bosca bameko baza na baprogramme ya pasteur Charles Bosca bameko bakuku baza partout baoyo bandimbela nzambe ya bameko baoyo bandimbela nzambe ya Bosca baoyo batiaka confiance na nzambe ya bameko baza partout les faux pasteurs qui sont en Paris ata ke lolo basali ke o pasteur Charles Bosca ateyaka te mais partout akena abeta toujours baplein lolo pasteur Charles Bosca bameka kolamuka kenaki onfonce église na Belgique akobeta plein ti libanda akolamusaki naki onfonce église na Canada na États-Unis akobeta baplein ti libanda bapreve ezali akenda baallemagne tuna asala bapriere plein ti libanda akenda na babelgique asala bapriere na asala okongola ata moya atika osala priere kuna te ni concert mais asali priere kuna plein ti libanda aye na Kinshasa asali bapriere plein ti libanda donc pour vous dire que soki un pasteur soki koza na ndeko na aza na grâce ya nzambe kobundisa ye te yo nde osuka mabe grâce à nzambe eleki likolo ya nyonso tout mon frère okozala obundisi ye ndenge nini osali mabe ndenge nini soki kaka ke loboko ya nzambe eza likolo na ye nyonso ozosala eza pamba parce que partout akokende atamo toujours na grâce ya nzambe nde tozomona partout pasteur Charles Bosca bameko akende asala bapriere atambola toujours na grâce ya nzambe mpe loboko ya nzambe se manifeste mpe fule elanda ye toujours ndenge bible ezoba ke jésus abanga kotrinise bafoule c'est normal soki oza na onction oza vraiment na eloko ya nzambe olinga te mokili bakolanda yo olinga te otrinise toujours bafoule
olingo linga te fule kolanda yo. Jésus abana kotambola ba fule bazolanda ye na sim. Jésus abana kotambola ba fule bantu ebele bazolanda ye. Ezalaki pamba te, ezalaki onction yo. Jésus azali nango likolo. Ndenge mona pasteur Charles Bossa Bameko. Eloko nyonso tout azosala ba plein nyonso tout azokene partout azokene azosala. Eza onction ya Nzambe nde eza likolo na ye. Ata bobundisi ye ndenge nini. Nzamba kozala kaka na ye. Mabe nde Nzamba atika ye. Mabe nde Nzamba atika ye. Ata bosali ba plan ba complot ndenge nini. Tant que Nzambe nana tiki pasteur Charles Bossa Bameko, vous serez confondus. Hein? Boluka nde Nzamba atika ye ke mokili bino botika bino boke trahir. Non, bosuka mabe. Eza temps na ye, eza époque na ye, ata bosali ndenge nini etika la kosimba te. Parce que Nzambe aponi ke asalele na époque oyo. Nzambe aponi ke asalele na génération oyo. Zebo c'est la génération na bino. Il y a un moment que au Seigneur otambo na Nzambe, eza pe na moment où que Seigneur souffrir, eza pe na moment où que il faut Nzambe se manifester na vie na yo. Soko za na ministère moza na bandimi na kate église, c'est ce que za na Nzambe te. Là je vous dis ce qui est vrai. Bon, mais manga midi à 14h, mais ceux qui osent ça la Nzambe, bah ne belé, et que fou les eaux landa ote, yeba que osa Nzambe te. Là, je vous dis ce qui est vrai. Au bani ko ça la Nzambe depuis quand? Église no eka ezaka ya okauka, ozaka na ba membre ya famille, ozaka na ba 10-12 personnes, osa Nzambe te. Bisika Nzamba za bilemo monana. Et sika Nzamba leki, il faut atika bilemo ya. Au contraire, pour que vous bungisa mosai na Nzambo, Nzamba tomo na génération na ye. Au contraire, bon lukande Nzambe na ba jeune prière, ba pasteur ya poto ebele ba prière ate, ba prière, ba pasteur ya poto vie de prière ezate, ba pasteur ya poto vie na bango kayu, vie na bango kolia ba fruit kolia ba mbale esili. Et dans na ba misusu okut ba milana ba masanga ba whisky. Sko yo sokoza na vie de prière te. Oya kolinga ndenge ke Nzambe asala ndenge mona pasteur Charles Bossa Bameko. Oy, ye mutasala ba prière ya ba 40 jours, ba jeûne de prière ba 40 ba 30 jours. Est-ce que Nzambe asala bino ndemo impossible? Nzambe baluka en profondeur ya. Soko luki Nzambe en profondeur, Nzambe pa komemona ba profondeur. Ezate ke ba prière ya luku ya likolo ba français belo na onction te. Matin yebele ba théologie ebele oza na onction te rien. Makambo Nzambe ezaka kotanga Bible mingi te. Makambo Nzambe ezaka koleki oteite omesa na Nzambe te. Makambo Nzambe eza vie ya sacrifice. Moment moko ya kolia mbala, moment moko pe ya kose prive ya koluka Nzambe na ba jeune prière. Ya kotika mbeto ya kolala na se. Makambo Nzambe eza makambo ba sacrifice. Soko oza na sacrifice te koninga te ke Nzambe asala ndenge ke moko asala Charles Bossa Bameko. Yaza homme de prière. A prière tongo midi poko. Ala mutu a jenaka. Ba prière ya ba 40 jours. Ok, bino bosala kango te sko bozo bungisa boko na niveau ndenge mona Charles ndenge nini. Ala mutu ba sacrifice. Jésus Christ ye moko kuti aza Nzambe. Bible zoba que Jésus passait toute la nuit en priant. Ba Pierre balali yeso azolanga bana ba 0 heure. Azo prier butu mobimati tongo. Yeso ayebaki importance à prière. Malgré que ye moko azalaki Nzambe, malgré que ye moko azalaki Nzambe awa na samukili, ayebaki importance à prière. Jésus priait en tout moment. Vu à Jésus ezalaka prière. Il passait toute la nuit na reprier. Et na tonga la muki akomi otamo rote pe bika mezo sambile mezo mona. Ba plein o que pasteur Charles Bossa Bameko azobeta. Et daka ba plein ya pa mbate. Et da ba plein o que na ba sacrifice wa sala na banzela prière. Ba sacrifice a générateur midi poko. Et Nzamba lo la zo ko monisa bilemo wana na mukindi. Cher pasteur ya poto, surtout ba pasteur ya poto bolingi vie de prière te. Botika distraction boluke lu nyanzambe. C'est ce qui est très important dans la vie na biso. Bible zo senga na biso prier sans cesse. Ba mesana na Nzambe te. Makambo Nzambe ba memaka ngo bongo te. Soit Nzambe bengo to Nzambe bengo te.
soki nzambe abengo na mosala na ye fo bilembo emona na yaya eza te kokomi na motema mabe okomi jaloux moko ke obungisa moninga na yo parce que ye aza na bandimi ebele bakanga église na ye parce que aza na bandimi ebele bozobaki ayibaka bino bandimi se koza na nzambe te lelo pasteur Charles ke alamuki ake ofonisa église na Allemagne ezala toujours baplein ake na Londres akobeta toujours baplein partout où akopasse akofongolisa église baplein ekozala kaka parce que aza na nzambe onction ya nzambe eza likolo na ye nzambe abatela l'homme de Dieu azala na ye toza nsima na ye tozosoutenir ye na bapriere nzambe alola kolongisa ye nzambe alola kobatela mpe nzambe alola akoconfondre banguna na ye donc babuti kolanda élément tobuti kosala ya oyo babuti kopiblie officiellement ya pétition nazobandela nyonso bomeka su koyoka bomeka kosala votre part ekozala vraiment bien makasi nazomeka kobandela élément ngo ekozala bien makasi nameka kobandela ngo ekozala bien baoyo bazwi biso na 4-4 bazocomprendre te bazwa explication ya message oyo tozosenga na chrétien mpe chrétien nyonso tu ke asala yango soki ke obengama koza chrétien banda kosala yango maintenant soki obengama ke oza bakuke partout dans le monde banda kosala message oyo nazotiela bino bolanda attentivement quoi mpona ke bocomprendre ekozala bien makasi donc tolanda d'une manière officielle équipe ya Bostra et qui publié d'une manière officielle depuis mon colo dimanche. Alors, quand on a signé pétition, tu peux initiative il y a pétition oyo eye to ezali instauré et ça pour biso banso oyo lien oyo ekokomela biso toyeba ko signer yango tolanda ba étape to signer yango pour ko permettre que tant pétition toza na nombre ebele justice l'état ekomona pe ekoyeba kolongola ba degré to pe ba décision oyo sur le plan judiciaire eyebi kozela papa na biso notamment lokola akoki kote ya te akoki kosala armée de midi te akoki kosala navire de guerre te eko permettre papa na biso ayeba kozongela ba activité na ye évangélique. Alors, yo oza mwana ya Bostra, yo ozali abakuko, oza mwana na Nzambe, oza na posa ya komona tata na biso, azongela ba activité évangélique na ye, alors lien oyo ko négliger yango te, pétition oyo ko négliger yango te, signer yango et kozala. Merci et bonsoir à tous, shalom à tous les abakouk. Donc je vais faire cette petite vidéo, une petite vidéo pour vous expliquer un tout petit peu comment faire, comment signer la pétition pour notre évangéliste Charles Bameko. La pétition qui est en ligne sur WhatsApp, sur Facebook et tout ça. Donc la pétition elle est simple à signer. En tout cas vous avez 4 clics. Avec 4 clics, la pétition elle est signée. On ne vous demande pas de l'argent, on ne vous demande pas de payer. Donc c'est pas obligatoire en tout cas. Donc, la pétition, elle est faite en ligne sur une site de pétition. Donc, voilà. Donc, premièrement, vous allez recevoir un message tel que je suis là. Je vous le montre. C'est pas vraiment la top qualité. Donc, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, vous allez recevoir un message tel que je suis là, comme ça. Voilà. Et sur ce message-là, donc, qui est les liens, vous allez cliquer sur ce lien qui est juste là. Vous cliquez sur les liens. Une fois vous cliquez là-dessus, vous allez tomber sur un message comme ça. Bon, pour certaines personnes, vous tombez sur un message comme celui-là. Et ne cherchez pas à comprendre. Quand vous tombez sur un message tel que celui-là, vous cliquez tout en bas où c'est marqué, n'est pas appliqué. Voilà. Vous cliquez dessus, deuxième clic, et puis vous allez tomber sur le second message, qui est ce message-là. Alors, une fois dessus, ne cherchez pas à comprendre non plus. Cliquez sur « Je signe », là tout en bas. Voilà. Une fois vous cliquez là-dessus, et puis vous allez tomber sur un autre message qui est le message suivant. Ce message-là, là.
Donc, on va vous demander, je ne sais pas si c'est bien clair, on va vous demander de rentrer votre adresse mail et de mettre les commentaires. Le commentaire, il est facultatif. Donc, vous rentrez l'adresse mail. Donc, voilà là-dessus. L'adresse mail est là. Vous mettez un commentaire par rapport au pasteur Shalom Bameko. Voilà. Et vous signez. Alors, quand vous allez signer, si c'est pour votre première fois de signer une pétition, donc on va vous demander de rentrer votre nom, votre adresse, votre date de naissance, votre numéro de téléphone, vous les renseignez. Bon, moi je l'ai fait. Bon, moi, comme je l'ai déjà fait là, j'ai déjà fait signer des pétitions plusieurs fois. Donc, on m'a pas demandé mon adresse mail, mon identité, parce qu'ils l'ont déjà. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore fait la pétition pour la première fois de leur vie, donc, en gros, on va vous demander de rentrer votre adresse, votre numéro de téléphone et compagnie. Vous les rentrez. Une fois que vous les rentrez, c'est bon. Après, vous signez la pétition. Et quand vous signez la pétition, et puis, vous allez tomber sur un message tel que je suis là, comme ça. Je ne sais pas si vous le voyez. On va vous dire que non, voilà, merci pour votre signature. Et par après, dans l'adresse mail que vous avez renseignée, on va vous envoyer un mail. Vous allez dans les mails, vous cliquez sur les mails, et quand vous cliquez sur les mails, le mail, il est comme ça. Vous cliquez sur les mails de moi, je m'appelle Guillaume, voilà, donc c'est là, voilà. Et vous cliquez sur les mails, et quand vous allez cliquer sur les mails, et puis ça va vous envoyer à cette page-là comme ça. Une fois que vous êtes là-dessus, c'est bon, la pétition, elle est signée. Donc, vous n'avez pas à pouvoir, parce que là, on vous demande 1 euro, 3 euros, 5 euros. Ne vous occupez pas de cela. Ça ne vous concerne pas. Ça, c'est pour, si vous voulez avoir plus de signatures et tout ça, mais ça ne vous concerne pas. Donc, voilà. Donc, en 4 étapes, c'est bon. Premièrement, vous cliquez sur les liens. Deuxièmement, quand vous cliquez sur les liens, ça va vous envoyer ces messages-là. Vous cliquez sur « Ne pas appliquer ». Après, ça va vous envoyer sur notre message qui est celui-là. Cherchez pas à comprendre, cliquez sur « Signer ». Je signe. Et puis après, il vous renverra sur un autre message qui est ce message-là. Donc, je ne sais pas si c'est clair pour vous, voilà. Et ce message-là, vous n'avez qu'à renseigner votre adresse mail et un petit commentaire. Et par après, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que pour les personnes qui ont signé la pétition pour la première fois, donc on va vous demander votre nom, votre adresse, votre email, votre numéro de téléphone. Vous les mettez et vous signez la pétition. On vous enverra par après un mail. Une fois que vous recevez les mails, vous allez sur les mails. Les mails que voici, je vais vous le montrer. Moi, j'ai reçu un mail similaire. Après, vous allez sur les mails que voici. Voilà, comme ça. C'est un mail qui ressemble à ça. Donc, il y a mon nom là-dessus. Et vous allez là-dessus, vous cliquez sur « Je valide ma signature ». Une fois que c'est fait, vous allez tomber sur un message comme celui-là. Une fois que vous avez le message, la pétition elle est signée. Donc, c'est pas compliqué. C'est quatre étapes. Vous cliquez sur les liens, vous cliquez sur les paramètres. Vous dites que vous ne paramétrez rien. Vous cliquez sur « Je signe ». Vous mettez votre adresse mail. Vous mettez un petit commentaire. Et si jamais on vous demande vos coordonnées, vous mettez vos coordonnées, nom, adresse, numéro de téléphone, tout ça, vous validez. Et puis après, on vous enverra un mail. Vous allez sur les mails. Vous n'avez qu'à cliquer sur « Je valide ma signature » et c'est bon. Il n'y a rien à payer. Et la pétition, elle est signée comme ça. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. En 4 clics, la pétition, elle est signée. Voilà. J'espère que ça a été un peu plus clair pour tout le monde. J'ai pas, là il fait nuit, j'ai pas vraiment une bonne lumière donc chez moi à la maison. Et donc voilà, moi je l'ai fait, ma femme l'a fait.
Donc, c'est aussi facile que ça. Donc, voilà. Et si vous avez besoin de plus d'explications, Papa Super Analyse est là. Il peut vous expliquer, voilà. Et puis, et quant à moi, le frère Guillaume, comment signer la pétition pour notre évangile Charles Bameko, la pétition qui est en ligne sur WhatsApp, sur Facebook et tout ça. Dans la pétition, elle est simple à signer. En tout cas, vous avez 4 clics. Avec 4 clics, la pétition elle est signée. On ne vous demande pas de l'argent, on ne vous demande pas de payer. Donc, c'est pas obligatoire en tout cas. Donc, la pétition elle est faite en ligne sur une site de pétition. Donc, voilà. Donc, premièrement, vous allez recevoir un message tel que je suis là. Je vous le montre, c'est pas vraiment la top qualité. Donc, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, vous allez recevoir un message tel que je suis là, comme ça. Voilà. Et sur ce message-là, donc, qui est les liens, vous allez cliquer sur ce lien qui est juste là. Vous cliquez sur les liens. Une fois vous cliquez là-dessus, vous allez tomber sur un message comme ça. Bon, pour certaines personnes, vous tombez sur un message comme celui-là. Et ne cherchez pas à comprendre. Quand vous tombez sur un message tel que celui-là, vous cliquez tout en bas où c'est marqué n'est pas appliqué. Voilà. Vous cliquez dessus, deuxième clic, et puis vous allez tomber sur le second message, qui est ce message-là. Alors, une fois dessus, ne cherchez pas à comprendre non plus, cliquez sur « Je signe », là tout en bas. Voilà. Une fois vous cliquez là-dessus, et puis vous allez tomber sur un autre message, qui est le message suivant, ce message-là. Donc, on va vous demander, je ne sais pas si c'est bien clair, on va vous demander de rentrer votre adresse mail et de mettre les commentaires. Le commentaire, il est facultatif. Donc, vous rentrez l'adresse mail. Donc, voilà là-dessus. L'adresse mail est là. Vous mettez un commentaire par rapport au pasteur Charles Bameko. Voilà. Et vous signez. Alors, quand vous allez signer, si c'est pour votre première fois de signer une pétition, donc on va vous demander de rentrer votre nom, votre adresse, votre date de naissance, votre numéro de téléphone, vous les renseignez. Bon, moi je l'ai fait. Bon, moi, comme je l'ai déjà fait là, j'ai déjà fait signer les pétitions plusieurs fois, donc on m'a pas demandé mon adresse mail, mon identité, parce qu'ils l'ont déjà. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore fait la pétition pour la première fois de leur vie, donc, en gros, on va vous demander de rentrer votre adresse, votre numéro de téléphone et compagnie. Vous les rentrez. Une fois que vous les rentrez, c'est bon. Après, vous signez la pétition. Et quand vous signez la pétition, et puis, vous allez tomber sur un message tel que je suis là, comme ça. Je ne sais pas si vous le voyez. On va vous dire que non, voilà, merci pour votre signature. Et par après, dans l'adresse mail que vous avez renseignée, on va vous envoyer un mail. Vous allez dans les mails, vous cliquez sur les mails, et quand vous cliquez sur les mails, les mails, il est comme ça. Vous cliquez sur les mails de moi, je m'appelle Guillaume, voilà, donc c'est là, voilà. Et vous cliquez sur les mails, et quand vous allez cliquer sur les mails, et puis ça va vous envoyer à cette page-là comme ça. Une fois que vous êtes là-dessus, c'est bon, la pétition, elle est signée. Donc, vous n'avez pas à pouvoir, parce que là, on vous demande 1 euro, 3 euros, 5 euros. Ne vous occupez pas de cela. Ça ne vous concerne pas. Ça, c'est pour, si vous voulez avoir plus de signatures et tout ça, mais ça ne vous concerne pas. Donc, voilà. Donc, en 4 étapes, c'est bon. Premièrement, vous cliquez sur les liens. Deuxièmement, quand vous cliquez sur les liens, ça va vous envoyer ces messages-là. Vous cliquez sur « Ne pas appliquer ». Après, ça va vous envoyer sur notre message qui est celui-là. Cherchez pas à comprendre, cliquez sur « Signer ». Je signe. Et puis après, il vous renverra sur un autre message qui est ce message-là. Donc, je ne sais pas si c'est clair pour vous, voilà. Et ce message-là,
Vous n'avez qu'à renseigner votre adresse mail et un petit commentaire. Et par après, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que pour les personnes qui ont signé la pétition pour la première fois, donc on va vous demander votre nom, votre adresse, votre email, votre numéro de téléphone. Vous les mettez et vous signez la pétition. On vous enverra par après un mail. Une fois que vous recevez les mails, vous allez sur les mails. Les mails que voici, je vais vous le montrer. Moi, j'ai reçu un mail similaire. Après, vous allez sur les mails que voici. Voilà, comme ça. C'est un mail qui ressemble à ça. Donc, il y a mon nom là-dessus. Et vous allez là-dessus, vous cliquez sur « Je valide ma signature ». Une fois que c'est fait, vous allez tomber sur un message comme celui-là. Une fois que vous avez le message, la pétition elle est signée. Donc, c'est pas compliqué. C'est quatre étapes. Vous cliquez sur les liens, vous cliquez sur les paramètres. Vous dites que vous ne paramétrez rien. Vous cliquez sur « Je signe ». Vous mettez votre adresse mail. Vous mettez un petit commentaire. Et si jamais on vous demande vos coordonnées, vous mettez vos coordonnées, nom, adresse, numéro de téléphone, tout ça. Vous validez. Et puis après, on vous enverra un mail. Vous allez sur les mails. Vous n'avez qu'à cliquer sur « Je valide ma signature » et c'est bon. Il n'y a rien à payer. Et la pétition, elle est signée comme ça. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. En 4 clics, la pétition elle est signée. Voilà. J'espère que ça a été un peu plus clair pour tout le monde. J'ai pas, là il fait nuit, j'ai pas vraiment une bonne lumière donc chez moi à la maison. Et donc voilà, moi je l'ai fait, ma femme l'a fait, donc c'est aussi facile que ça. Donc voilà. Et si vous avez besoin de plus d'explications, Papa Super Analyse est là. Il peut vous expliquer, voilà. Et puis, et quant à moi, le frère Guillaume, si une personne veut une explication supplémentaire, en tout cas, mon numéro de téléphone est là. Vous demandez à Papa Super Analyse, il va vous le donner. Mon numéro WhatsApp, écrivez-moi, renvoyez-moi un message. En tout cas, je ferai le plaisir de vous répondre. En tout cas, que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom à tous. Et nous vaincrons. Amen. Voilà, bien aimé. Un grand merci, Nabila Nyonstou. Bon, l'année, je crois mieux que pour comprendre le message de qui. Merci, tout ça là, quand on va expliquer tout ça là, vraiment. Moi, déjà, dans le banc, vous savez encore ce que sur la carte émission, binope boza pona. Bosala et kozala bien makasi donc ma prière sunga bino peso continuer sunga bino. Oya kosala ngo nyonso tu nzamba lola akota likambo na ye kwa. Oyo nyonso tu akosala akosigner pétition oyo nzamba lola akobosa na ye te akota makambo na ye akota makambo famille na ye akota makambo bana na ye akota makambo santé na ye akota makambo nyonso tu ya famille na pe ya vie na ye kwa. Sala sacrifice au témoigner boulam ya nzambe ya lola kwa. Signer pétition landela signer panza en partout bande nyonso tu ba landela lien ba signer nzambe ya lola akobosa na yo te. Merci na bino nyonso tu bolandaki biso bonzambe na bonzambe lola ezofuta sima na to ya koloba ke nzambe aboye to baye lisusu wapi na maso azosala biso nzambe abatela Pasteur Charles Bosra Bameko a protégé na maman na biso Charlie pe bota na ye mobimba toujours combattu mais jamais vaincu. Nzambe aza na contrôle na nyonso. Merci na bino nyonso tu bolandaki biso. On se retrouve ce soir pour na compte ya émission les news de Bostra. Il y a ba témoignage, vous appelez na ba témoignage on a pour ça au tatola pour témoigner na nzamba lola nzamba Bostra saïra on a dit au bengi biso na ba poka au koleka sans condition moko tokutan tout à l'heure là na ba poka. Merci Nzambe ya lola azana bino. On se retrouve à la prochaine. Bye bye.